Merci, mesdames et messieurs. Le mec est le mec d'ici, en tant qu'un artiste engagé, un chanteur du peuple, un artiste du peuple, du côté du peuple. On a Sabino qui est toi qui en marche. On a commencé de Château-Rouge jusqu'à la place Villiers, vers Pyrénées, sur Paris. En tout cas, ça a bien passé. Marche l'équipe Kitoko, plus de 5000 personnes. Donc, marche réussir. Donc, les gens va collaborer pour que Paris et à Paris. Donc, tout le monde peut bander des par-ci par-là. Nous avons un site Masoro et Sika. Et pas ya parti ba beauté parti Kitoko. Donc deux fois fille azo sala makambo danger mikolo. Un journaliste na biso, chroniqueuse na biso ala tarabilamba ya tikala mutakala te. Tolobeli makambo tout, ba manifester pour na makambo tout. Yo, oh tikala mutakala soko zo yoka te. Mwana mayela yo kaka. Oza mutu na biso te, c'est fini. Allez vous faire foutre. Allez chercher les émissions de votre côté du Rwanda là-bas. Ou de Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, mais moi je ne crois pas à votre comportement là que tu as. Congo-Brazzaville, Congo-Brazzaville, la cause Moronabiso. Alors, il y a un lobby que yo, les journalistes, bien tous les journalistes, ils étaient là. Toi, tu étais où? Tu vois maintenant que ça se voit que tu n'es pas une Congolaise. C'est Gloria Olangi qui est congolaise. C'est Pati Kitoko qui est congolaise. C'est Rihanna Domingo qui est congolaise. C'est Ingrid Kabongo qui est congolaise. C'est Mimosa, MC Mimosa qui est congolaise. C'est Birio la perle noire qui est congolaise. Ça se voit. On attend une communauté Marlène Kassanga, grande journaliste. Bango tout Bazalaki, Bakeli, tout. Tout le monde est devenu combattant. Dans l'équipage, on a mais bino artiste, baninga na artiste. Tolobi me boyete bolaksi tete di ngana bundela ki bino boyo kite etali bino oye koyela bino et puis muto akolinga kote la artiste akozwa problème bozo comprendre te na batata mi babana bana ndako bozo comprendre te fo bundela mboka na yo lelo soko kufi moi no atikali babengani biso na mboka o aoke na mboka ni soki mboka ne sozo occupé par ba Rwandais so bakangi le mboka ba kobenga na batutu telema yaka koganga telema manifeste toi bofana bandako na bino 5000 personnes au bazar. Mais papa et maman, artiste, comédien. Attends, la monnaie est comédien. C'est bon que ce soit bon sala. Oh, meko sala. Oh, ni ngam na ndokoya. Pour l'individu, la comédien, on doit mettre en azati. Na artiste, c'est une étoile, on doit mettre en azati. Sur la bandiga, avant la sile, ça va où est la bino en Cuba. To peki si siko ndule sikoyo ndule za soutenir ba obeta ba karaoke parce que bon monanité to saka to souffrir ensemble to obeta ba karaoke boya to sangana to gangela munguna kima malgré baloba que tout le monde a une ambition mokoté mais quand même cause ya mboka to komona na ba salon de coiffure to komona na bangana na ba boîte na moni ba mec d'ici ba ya tout ya ba makasi ba la kiawa na mo ba mettre cède na mo ba tout ba Kevin Kavunzu na Zlatan azalaki to moni ba force aziko force to mo ba mettre Kim to mo ba mettre belé na autant ko ba côté pour ba mettre ko ba les gars belé tous les maîtres ils se sont présentés mais vous les artistes boto laxanine ngamna les artistes pour la l'équipe no to oyemba boye bien na l'équipe no to oyemba ça to côté comédie to mo ki fait mettre pas imangwa azalaki a manifester tout le monde si à tout la zalaki bino siko boleki bango nani ma me vie mango beaucoup de manifester vie mango ba zalaki ba vie na biso ba mikolo bosali nini ba vie na so ba mikolo bozara awa elo ni bosali il y avait des mecs d'ici viens le mec viens il y avait les mecs d'ici là to kota suba karaoke na bino te bino ba o bokosela o kindumba bo sa kindumba place bino Bokinduma boke bina so ba betra no ba karaoke na bino ba organisateur bozala kité fo bo lukanga to solola ba organisateur bozala kité ba masa so to betra bino tout bozala kité so bo ki bisia mo dia mbeza boke rapide mais boza maele te bo maele te yango na biso tout combat
ezali soudé, toza unité. Il y avait plus de 5000 combattants dans la rue. Maintenant, je vous dis, c'est fini pour vous. Alors, je n'ai pas beaucoup à vous parler, mais j'aurai le temps pour vous parler très bien. Mais j'attends la personne qui va me gueuler dans la rue. Je vais bien s'occuper de lui. Hein, je vais bien t'occuper de lui. C'est la vie de ma mère, c'est la tête d'homme. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes des blédards. Vous n'êtes pas intégrés. Si vous étiez intégrés, même filmer l'ognote parce que vous avez marcher, c'est simple. Marcher, c'est simple. Crier, c'est simple. On ne vous demande pas d'insulter Kabila. Tu revendiques que Kabila il doit partir parce qu'il a fait 3 mandats. Oui ou non? Oui ou non? Oui, oui. Alors, 4e mandat encore? Non, c'est impossible. Mais non, c'est impossible. On est dans la jungle ou quoi? Okay. Bon, voilà. Et on a ABC Bino. Beaucoup de parce que on a artiste, non, ça n'est l'autre, mais combattre, pointer Bino. Et t'as Bino. Mec, d'ici, tu as quelque chose à parler. Bon, on a remercié les Congolais tout, les Massa tout, les marché, les maîtres, tout, les Paris, les artistes. Bon, ils ont Bino les Congolais, ils tout les Congolais, tu représentes Bino quand même. Donc, tu comprends Bino. Mais ici, l'IDG comme dans Souka, un an, mandat Souka, vous comprendre. Donc, Yo Kabila, c'est fini. 2016, novembre, ok, au Tike Bisombo na biso, ok na Rwanda, biso dans la pepele, bande na biso dans la pepele, baku faté, tout dans la normale quoi. Donc kende, dégagez. Ingeta toujours, Ingeta. La zone c'est l'artiste. Merci d'ici. Donc voilà quoi. Ce que je vais parler à la fin. Bana kin bobanga likambute eloko zate bino ba pasteur to yebisaki bino bien bobi mana balabala na bandimi na bino mais bo sali neti boyete to monika maman mo awa yene église na e maman on a dit comme on était malheureusement mais bino ba pasteur à partir de la semaine prochaine to bandi ko kota na église to ko beta to ko boma parce que to na lettre o ba pesi biso que to kotaka na l'église parce que vous avez escroc. Bon, mon escroquerie à maman 100 jours. Bon, mon escroquerie à la TV. Il y a Mouto comme Mokuna. Bon, mon agango. Bon, mon escroquerie à Denis Lessi. Hein? Koutino bakanga na nino bo salata marche moroté. Boza batwandeni. Bon, li lo banza mo boter batu ya nini. Babino bakisi amina no balilo yo Moïse soki mbuyi soki mbika Moïse mbiya soki nani. Yo ya le suko meka. Ya ce qu'on a la lecture na oyemba na lekibino bino ba comédien boyete bozela vous allez savoir ce que ça va passer vous en a nyongo peuple makila peuple bozoko ça c'est la vie de ma mère c'est la tête d'homme vous allez voir merci. Solution nini to banda basi nango bebe to koli nango kokufa kutunyama na zamba pona ngai na boyi kozala na sima ya oyo nde ya Babylone na lobi twendo yo 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 yo
na lubwaku cravate suka na momololo 27 ans na boloko na bimi people bino bobengami bino nde balobi boza pa politisi boye mandenge ya kotambusaka Kongo boye mandenge ya kotambusaka Afrique sombile kisengelanga makambo ni balobi kuyaka na moto oyo ezali evandisaka bien yozu cravate tiena kingo ndeko sur responsabilité ya nzoto na yo epeple eza kokufa bato baza kokufa oyo baingénieur batondi na mboka bazosala te oyo bato batondi na mboka avant osala kozala receveur de chauffeur et tous les man na kati ya baketo réponse na bino bopesa na nini message ekomi